Biso atozana biso bandeko te ki ndeko eza oya ki congolais ensemble na bazairoise. Mais il faut to meka ko former bana na biso to meka ko yebisa bango ba vérité. Toza bandeko te bakoki pe ko ya ko bala. Famille on ekoki ke no bala ngape na koki ke no bala kuda. Ozo comprendre ngo, il faut boye yebisa bana makambo wana bien. C'est tout ce que je voulais dire à propos de ça. C'est tout. Ngai lako eza ko tracasser ngai yango wana. Ba misusu bazo botama mike bazo mbenga ba cousine. Moi na vani nanda wazo tulela yo ata mutu moko azo ya ko bala ite. Tokuti drapeau ya ko katana. Bandeko potala tabino moko drapeau ya boy. Drapeau ya boy na événement ya munene. Gouvernement ya république ezokota en place. Drapeau ya boy atabino moko. Yango batango ba pesa bango ba gérer parlement, ba gestionnaire ya parlement. Vraiment. Mbongo ekendaka wapi? Botalaka drapeau te soki événement moko ezali bo changer. Wale ni masasi biko natupiga masasi. La guerre a failli, je crois qu'il est temps d'accepter la paix. Indépendance, 40 ans après, le Congo reste une référence. De la connerie humaine et de ses conséquences, souffrance, larmes, son en abondance. Ne serait-il pas temps de s'accepter avec nos différences, divergences d'opinion ou d'appartenance à un groupement ethnique ou politique, sans pour autant faire allégeance à la violence. Faisons barrière à la guerre et ses exigences, valorisons l'homme et son courage, la flore et la faune. Tout dépend de notre existence, nous clame de notre part une réelle vigilance. La guerre nous a détruit dans tous les sens, c'était la paix, l'élève de conscience. Démocratie s'installe comme le prix de joie, assurance d'une meilleure vie. Dans le futur où le Congo sera ravi, oublie que le développement est un défi. Pour le relever, il faut être unis. Maman. Mbote na bino balandi baebolinga koyoka sango ya mboka ndenge lekaka na bandi boko mona tozana kati ya palais du peuple, tozana palais du peuple wapesika oyo investiture ko salema lelo ya ba ministre oyo bazali nommé par son excellence Félix Antoine Tshisekedi ndenge anomaki ba ministre nasi boko mona batebele na ulinga vraiment te que cameraman ko zonga mingité donc to laksa nde parlement l'accès pena événement les loba mona pena comment izoleka on a parlé du peuple bongo sima to tout na moi quelqu'un ndeko moi mais tout na ba na ko répondre biso l'accès non événement ndenge bato ba ko sauter mire ne bato ba ko dusola tout mona ba donc c'est ça quoi.
rempart d'une réelle vigilance. La guerre nous a détruits dans tous les sens. C'était la paix, relève la conscience. Démocratie s'installe, le peuple crie. Joie, assurance d'une meilleure vie, d'un futur où le Congo sera ravi. Oublie que le développement est un défi. Pour le relever, il faut être unis. La guerre excluante, la paix du menu. Le Congo et l'humanité ne trouveront jamais le salut. Sans la paix, frère, maintenant tu le sais, lève la main comme Noé accueille l'oiseau de la paix. La guerre a failli, frère, acceptons plus la paix. Bonjour. Naina Koutu Awa Libanda ya parler du peuple. Toyebaki qui parler du peuple zaki polele. Ba député ba baki ba voter que le moment que non faut clôturer parler du peuple, ba clôturer parler du peuple to sepela ki peut-être pour na ba mobulu ezalate ndenge ba ndeko ba ko sala mobulu. Mais lelo investiture esali ki epesi biso moko likamo biso to sepela ki. Ndenge to tika libanda pour na yo likanisi ya ko clôturer oyo. Omoni yango na ndenge. Ko clôturer ngana sepeli ne ba clôturer boy. Siko batu kuna bakangi pa kuna bakangi batu moyen bakota kuna ba policier ba pekisa batu bakota ya onde omo ba mère ba sauter a biso moyen to kota kuna izati vaut mieux to tika la boye so ba fongoli kuna ndeto koti yepola naki mutu awa nga nalandi mutu te na ye participer nde na nino lokola peuple nyonso oyo kotala ba ministre no ya sika o bakokamba mboka ndenge ni bazoko investir bango c'est très bien vraiment siko nga na banga jour ba investir nani ya investir ya gouvernement nini ilukamba batu batonda ikabuyi mais ba décevoir biso mais on donc to elisu boye na ebite so ba on peut ba décevoir biso mais moi to pe sa bango chance non nous izati fallait donc so basali penao population biso to luka nde to remercier bango tala bino moko tozo so na bino so boko tala biso ba ministre nde kwa lobi alandi mutu te azana mutu te komi ministre azana mutu moko te azali na pouvoir mais aye ko tala comment ba ministre sika ya mboka na ye bazo ko investir bango ndeni ba kokoma ba so misala na bango ozomona pesa bango merci na nous izati voilà donc souci ya mboka aye ko tala yango lobi bayaka ya ilukamba kaka boye ba déceva bango yango ba yeli susu oyo batala yimba bango betela bango maboko ezate me batala nanu kaka bango bakanga bilongi na bango bongo bakoyebisa bango sima basali malamu to basali mabe donc tango boye boye baki population ya sima na bino tala neti ndeko boye aye na kaka kotala ndenge nini mboka ezoleka aye bon oyo ndako na biso ti o pale na biso o pale na bango te bango bana manda biso to na mandati biso to ko yango nganyo to lingi ngonga nyonso to lingi to kota vraiment na sepeli na moni vraiment ozali nationaliste merci beaucoup après kotambola total ba parti politique mususu pe oyo bayaki kolanda ba tuna bango awa toyoka mwa ba miyano ba kopesa biso par rapport na événement ya journée ya lelo penza oyo peuple a posé la gouvernement ya sama donc total ba événement total nenge nini parler du peuple
ezalaki ya kobuka na ndenge nini bato batondaki chaque bato nde balandaki moto na bango donc régie donc ou bien technique toleka quoi toleka. Parce que les loyaux, au sein de la coyer, exact. Il y a moi, même pas pour lui, au moins les loyaux, gouverner 12 exemples à Kinshasa, à chaque 10 000 $. Même pas commune les alliés, même pas commune les alliés, Mickey. Redevance, les rétrocessions dans le plutôt, parce qu'on bon moment encore. Donc, ils ont permettre de même matin d'assainissement, il y a province, il y a commune, il y a Pamba. Donc, il y a un moni avec identification, tu vois, un nombre de populations, commune na commune est égorgée. Donc c'est un peu ça. Merci beaucoup. Message de repère à la population. Message de repère à la population. Papa Mokonzi Mboka lobaki qui salume banda. Qui salu yango e bandi. Yango bomoni to eko tika gouvernement. Il y a premier ministre Sama Lukonde et puis gouvernement ya Union Sacrée. To tie bango maboko. Basala musala na bango. Biso hier ko Union pour la réussite du Congo. Po tozali ba allié phare. Ya IDPS Tshisekedi. To eko soutenir gouvernement na biso ya mboka lolenge tata mokonzi ya mboka lobaki kisalume banda kisalume bandi. Merci beaucoup. Nga bengai ndeko Toto Kanzambula Rodrigue naza personnalité politique mais awa na na casquette ya fondation Simon Ikamba na ko représenter un jeune entrepreneur Simon Ikamba pour na ko soutenir le VPM Jean-Pierre Liaou. Pourquoi choix na biso na Jean-Pierre Liaou? Tolobara toujours que tu sais que disent mais ils ont état d'esprit. Jean-Pierre Liaou lelo nazo considérer le col Moïse. Moïse azalaki israélite. Mais na vision Nzambe tellement que Nzambe qu'il fallait utiliser un jour. Nzambe bongisa parcours na ye afana naka pharaon. Tanga wafana naka pharaon à comprendre l'administration pour lobby Nzamba ebe qui a utilisé pour passer l'anzela abimisa bana Israël na boumbu. Alors Jean-Pierre Liaou aza papa nae aza parmi les 13 parlementaires. Donc aza na esprit qui se dit c'est na makila. Et le Jean-Pierre Liaou aza considéré comme Moïse. Moïse oyo afandaki na nakuya afandaki na palais royal. Afandaki et pas égyptien. Ils allaient quitter pour servir bango, mais ils allaient quitter pour afanda ayeba administration pour lobby. Ayeba pour libérer bandegonae au ba umeli mingi na souffrance. Et raison pour laquelle le président Simon Ikamba a porté choix na jeune lokolae, jeune ambitieux lokolae pour que tout soutenir chef de l'État na lourde charge au azanango. Tolobaka souvent les lots tolula bamboka ya bapaya. Tolula bamboka bapaya. Pourquoi bamboka bapaya ba réussite sociale eza acte majeur ya gouvernement oyo? C'est parce que okoki kozala papa ya ndakuté sans oyeba bana boni oyo bokolaka. Soko oyebi effectif bana te bana soki batonde ozala effet hasard. Pona oyeba pona kozwa souci pe préoccupation ya bana il faut bana koyeba bana na yo bokola baza au nombre de combien. Yango biso de lobi papa mokonzi mboka Félix Antoine Tshisekedi pesa biso carte d'identité. Batebele ba pensa qui était recensement ezali préalable eza soki recensement salami ne élection ko salamate. Ye moko mokonzi mboka ambaki ba député na biso samedi asolaki na bango
arassuraki bango que élection ekozala en 2023 mais to pesa chance na mokonzi akoya kebi ke akozonga kaka po aza na ba vision mokonzi akoya ayeba effectif ya population na ye po akoka retrouver ba solution adéquate et gouvernement oyo eza gouvernement moko prometteur to pesa yango chance lokola to déboulonner ne bandeli ya manana na ye alobaki ke je vais déboulonner le système dictatorial. Je comprends qui était 2 ans plus tard a réussi que déboulonner le système wana et topé sa chance total ni nous va ça pour nabiso. Merci. Tolinga ki kosuka wana te bandeko. Nalika miboso extrait comment na este mikolo oyo kaka poso oyo ndenge batu bafandi masase banimba na moko kobeta oyo pasi oyo mbangu oyo kokima oyo ndeko panzana eza mawa pe pasi na est technique la biso image wana Keba mnyama piga masasi nyuma Keba masasi pita la mbele wale ni masasi biko natupiga masasi. Atukukula deni ya muntu Javale bajinga se ndeko na bino nde azobu mamboka ndeko na biso nde azobu mangonga na zaka sai akoto sala kasai te tena basoda yo na ndeko na bino ouais c'est juste le fouillard venant la provenance des chars hapo kwa population natoka ngambi ya shari balingia shari leo asubuhi vers 5h du matin, 5h, 5h30. Alors même Mungini ko déjà pris en fait. On a pour les moshi qu'on a toka. Ouais. Touti kolanda bongo na est ndenge mobulu ezali on ezali ba image obande ko batindela kabiso par téléphone yango to lakisi bino. Bongo to lingaki ko sukisa na bino awa pambate ngonga ezali ngonga mais na lingaki kosukisa na bino boite ngai na kopesa bino bayi na kokende mais technique e kopesa bino image moko ya mama moko azana poto mama wana alobi soki tokoki ko panza image wana etambola partout pambate na poto makamuzo koleka ba mama akomi kolela bana ya basi mingi ba ko balate bana ya mingi ya basi ya biso ba africain ba ko balate pambate le pourquoi lokola Dej Derek Amani aibika sa congolais akutali na Basile Kitoko to Innocent Mashaka lokola baza ba congolais alaxiba na o papa leki na bino bana petamba monani na bandeko babiki o ba cousin na biso moyeba bala ezate bakomi ko banga ko balana pamba te bala bezali famille alors esali ke bana ebele ya basi o ya biso na Afrique ba africain na poto bakomi ko tula bakomi na ba 25 26 30 35 ba ko balate pamba te boyebisa ki bango malamu te fokolo belaka bana clair bazali nde bandeko na biso ba congolais bazali bandeko na biso ba africain kasi bukoki ko balana ngana koloba mingi te bola na image ya mama ngana bino tukutani na prochaine émission merci bye. Bon maman surtout na ba papa nga kombo na nga maman Chantal na vandanga en États-Unis ça fait un peu longtemps on a plus de 28 ans je crois. Bon, j'ai mon fils qui a 27 ans et j'ai l'autre qui a 25 ans. Bon, on a boti basité, mais na kota bayaya na nga na Kinshasa na zana bana basi ebele. O pe na zo balisa. Bon, so nga lelo na sali video na sali yango eza pona eza kolekela nga surtout pona biso ba parents
introduire bana ke oyo mama boye, mama Lisa, oyo mama Marie, oyo mama Suzy, oyo papa benga e papa, oyo noko benga e anko, benga e papa. Non. Siko bana bakoli bakomo banga na kutu, komeka kolukata que c'est ma cousine. Donc bana nani so bazo benga na ba cousine. Bakenda ba école moko tout ça là. Bon, le problème est que bana na kati ya États-Unis awa ya basi bazako tula. Bazako tula bazo tanga ba classe na bango au moins moi nazane na college azana université. Mais mutu moko azo tcheta unité siko bano ya biso ba africain bazoko banga that's my cousin nga tant que de ba parents tout tika ko yibisa bana ke bana na baza ba cousin na bango il faut tout tika ko lo bat kambwana baza ba cousin na bango te ngai na yibisa mbana ngabi ngai na bango to za ba camarade to kutanya na kati États-Unis ozoyoka ngala tata la bango to za ndékoté ngala mama la bango to za ndékoté to benga na ka assistant brother here bongo bino zipe makamao ekoti bana bazo banga tako kino senga libala kuna ali bana pe basi baza ko tula bon bana biso mibale bazo ke no bala ba fille américaine tout ça là je ne disconviens pas ngala na problème te moi nga ke bala bana tribaliste te mais ezako bangi sa bango moi na ngamba lobi is my cousin aza cousin na ngai aza cousine na ngai na cousine lo mkoloni ngana yebisa ko ngai mala vila ngana yebisa ko moi na ka cousine na yo non la boso la na ba combo entre bino ba américain bozala ba ni na bino na kata ba website na bozala kata ba ni na bino boso la na kata ba Instagram, Facebook, YouTube, I don't know, all this bunch of stuff boso la na kata ngai na sina ya yebiso oyo benga e papa oui est-ce que na yebisa yo za papa ndeko papa na yo biso atozana biso bandeko teki ndeko za oya ki congolais ensemble na ba zaïroise mais il faut to meka ko former bana biso to meka ko yebisa bango ba vérité toza bandeko te bakoki pe ko ya ko bala famille on ekoki ke no bala ngape na koki ke no bala kuda ozo comprendre ngo il faut boyebisa bana makambo wana bien. C'est tout ce que je voulais dire à propos de ça. C'est tout. Ngai loko ezako tracasser ngai yango wana. Ba misusu bazo botama mike bazo mbenga ba cousine. Moi na vandi nanda wazo tulela yo ata mutu moko wazo ya kobala ite. Mais mayela mutu wa somo. Au moins peu moi na kende musala zonga kende musala. Moi na zo beta ba 30 ans, azo kende ba 35 ans na la balité. Ba cour de grand o ba yaka liboso ba cour de grand o ba yaka liboso baza ti lelo miso bazo kotula unless peut-être aux en kata groupe de prière mon na kata église moi frère moi mona yo ameka moi ko cha abala na babilo kwa ndingo mais kaka boy nga moni mingi bazo tula ata ba église pe au moins ba mariage ngo ezovanda miso pe ezovanda te nga quand même na vendu presque 25 ans de mariage na ngai 25 ans de mariage. Ils ont 25 ans de mariage. Ils ont marié. Mais, comme quand ils ont 5 ans maman, il faut que moi, nini, bobenga nini na, nini, sense, senses, na kata mitoa ba na biso. Nga ba nga na loba na bango na koma mikolo na vandi se bango na yebisa omoni mama boy na yo baso benge mama mais akande ko na ngate azala bande ko na bon bango tu na bolele bakufisi ya to nini mais ndeni le mona na ke makambo za kwa famille bato kwa famille nyoso baye bazanga bi eza matanga mutu nyoso akoko ya kopesa mutu pole. Ezate soko na pesi yo kombo mama oyo kiazali ya nanga ke tozane famille. Toza famille te. Soko lingo ke no bala kuna na kata famille la yebisa biso ngala papa to swana toke ko balisa na kata famille. Toke pona mwasi kuna. Bande on a mis bazo tula wa trop. Ça ne va pas non? Bon ba maman di kamkala ngala lo bango wana. Ngala mona mama moko boyeta ya na TV aloba mo likambo ata na YouTube ataka na ndako boyenga na zuna na kata ndako ngala na mona na ngate ngala na mona te pe na yoka na ngate peut-être c'est salama mais je sais pas mais yango na ngala zoloba na ekoloba likambo
bato batambusaka ba TV partout au monde boza na kata ba YouTube soki ba nini moto akomona azali na asepeli na ye na liloba makambo nga na lobi okoki ozwa yango odevelope yango ok otia yango en public toyoka bamama baolobani aya bye bye, love you guys, okay? Indépendance.